Omega. Là tu peux loco. Donc ça fait place aux oies qui m'ont été. Tout ça la cop pour un bon pays à ma plan. Bon. C'est la vanne non raisonnable na maison que non beaucoup ka ko ta kana vie privée. On m'a son mec mais donc on comprendre que la tête au pendant ma tête. Ne sautez pas na vie. Yo tête arabe. Na mona pe ba tu comme tête. Bon niveau fan tout ça la pe ba. Nga koma n'esprit moi zagué. Banana mona père ngande ba okate mutunde ba okate père ngam. Hey maman quoi. Connais. Poster comme babaï. Maman Poster comme babaï. Ah. Ça va? Mon fan du bonheur. Ah, vous avez aussi là. Oh. Vraiment. Ah. Vous avez outil. Vous avez dit, et là comment on a eu Sabino, place de outil, match et sim. Et quoi dit? Marché aussi soyez. Le rôle a marché oyo, to longi yango, marché aussi soyez kaka na pourquoi. Alors, le rôle a marché simbi, zoba wana to bomae. Lobby. Vous avez et si pour bomae pour mbongo ça déjà na maboko on a mis une grande partie. Lobby to continuer opération to bomir ba Axel Solar na biso quoi pa buo. Donc alors marché mususu soyez. Non tembo. Beninga bisinga marché a bien sali et puis Blandine Moda. Aïsina ndenge ça boé ma solo tout et ça carré. Chief. Pour quitter ma rola sorti de sur arme. Chief. Mboka weza na maboko na biso. Chief, oza titenge mutombo. Wow. Yeba ka atindela biso ba forme ma danger. Oui, il faut ya surtout bateni na bino. Chief, olé. Tembele mingi tsetindela biso bro. Bateni. Et là, Nicolas. Teti na ngai masole sa carré, ndeko sa awa oza ko sepela. Et puis tu maboko na biso. tu verras la biso to ba sasa papa Ba ba plandi mo na ngo ba kotima kamango. Chief. Eric Kifoulou, le roi Salomon. Abina Epsa, au courage dans le salon. Merci. Au Tinda, on l'a maté au Tinda. Ndengeza. Et là comment on va Sabino. Au Kitembo. Asa mutu na bino. Si. Au ben tout le temps. Besoin matériel sur les ali. D'ailleurs on a jeep mo va couper pour la biso. Pasteur. Bon de la tosolo. naza suna kuraja kusambira te nzamba yebi to banda masolo te invoquer nzambe to solo bongo sindalusa nzakomba nde ilenga nzakombe ya boboto basolo bauma tosolola ne nzakomba ila likata ikawa nzakombe kila PDG ikoza nzakombe ya boloti nzakombe ya mpamba otokaya wanya otokaya sagesse basolo bakiso solola nzakomba tefela ndate ekiso merci amen. Amen. Pasteur nabanzo tindaki biso pesika tokei baboyi Pasteur Caleb alobi ekoki kosalema atambala moko te ya kota kaende duti ozoka ngai akota kaende duti azoboya lokola tosangani biso misato awa toluka solution nini tokoki kozwa mais mpo na nga nasepeli tokende même na justice Pasteur soki mpo na nga namoni okoma na ngata mondimi simple soki pe olingi mondimi simple te Pasteur ani mondimi yo andima batu baza ebele bapakano baza ebele oyo na bayebi nzambe te lokolo oza na nguya loboko ya nzambe eza kati na yo oza libre pe oza na temps ebele kosala pe église ya yo moko voilà idenga na nini napesa yo na contredire yo te non vous avez la maison pour lui quoi ça église mosusu oyo asalaki liboso nani apesaki bitango apesa tango nzambe apesanga vision na cha kombo wana ya Caleb azaka ekufeli te ndeko na ngai ekufeli mais ekufeli te batu baza ebele bayebi nzambe te ndeko na ngai
bapesi nga mabaya wana omonaka wana opilone telema baclovis konda oyo ya londres basombi baeme esalo batiti kalu baalmerul bato bacontribua mpo église etelema ndenge wana problème eza te eza te soki parce eza likongo bayabo ejour mosusu na mbula ezobeta mitikeva na oyo nani mpona moyenmpona moyen okozwa bato ebele nga naokende nene lokola alembi azali soda alembi azalaka soda te nazofunda ye olobi nazofunda ye boniko olingi osamba mbala mibale osala nini nakofunda ye bakokanga yo te asamba mbala mibale papa yokanga ye me bakokanga bongo sozoka makambo azoloba akosambwa cela veut dire oza complice non mais il faut alobina kosamba mbala mibale seke bango basambusanga ye ozoyoka soni koyebisa ye vérité vérité ezake type wana azokotela ye jalousie parce qu'il a des talents aza na talent wana eza na talent na ngai talent ezali eloko te nzambe apesaka yango na moto nyonso paster banga nzambe oteka église bosala mikanda mais soki bokenda leta bakokanga yo te il faut bakanga ye aza zoba il est roulé par sa propre tilipiti eza na loi na loi il est roulé par sa propre tilipiti mpo bakeka église te mais yo otekaki te oteka nzambe mokanda ezali omoni monoko na nzambe oza monoko na nzambe nga nazali collaborateur na yo pesa ye toli malamu toli nakopesa ye bango ye aboyi na mwe me na butu akoboya te tosololi na ebengisi bato mpo na atikanga nateya kaka 30 minutes nabengi yani mali mabanda viki mabanda oyo abomba na bino famille mabanda boya boyoka ndenge na kosakola nzambe ale ya boya le yo koma okotela ye nzambe tukuru ngai nazopesa banda na nzambe oyo mosika bakanika nzambe azolokotanga na fulu mosali na nzambe aza na tala na ye nzambe alakisaki yo nzambe alakisikangi monoko mpona nakangi monoko mpona nzambe kokende mosika te justice ya mboka ezali yoloba justice eza mpe nzambe te nange nayebisa yo likolo aboyi mosopi nzambe na mosopi bokoko tokei mpe na bokoko elingi oloba zala clair eza mokuse tokokende na bisika mosusu toyebaka église wana biso to mpe toperdre yango leki nanga banga nzambe toperdre ya solo nabondeli yo leki oyo pardon te sami koyoka ye te sami yoka ngai sami ngana mutu moko balobi mandefu ya pembe yokanga tala azekolo mosusu biso eza nini yo mandefu na pembe oyo donc nyo bayo mpaka Yeah, on est là, beaucoup. On va faire la bonjour. Bonjour. Par contre, le bandit là, à la porte, c'est lui. On est dans le petit cas là. Papa. Bonjour. Église Cécile, tu peux arrêter à 22. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon. Nayaki kokutana pasteur Paco. Pasteur? Oui. Pasteur osakendaki église lelo ezalaki jour ya intercession ayaki akei déjà. Problème? Église tout le monde. Oui, tout le monde beka yango. Bon. Akende yani? Pasteur osakende banda kale. C'est vrai? Parce que azali na réunion moko ya bapasteur mpe kaka pasteur agri du suemie azala na Angleterre kuna. On dirait que c'est pas bien aki akutana bango aowungela te. Problème? Non, pour mes athées, puisque tu as basala nzambe le rôle ailleurs, tu as biloko mo uta na poto, uta France, mutatinda ki ngo prophète Aziz Apembe. Tikela biso to meto bombe la pasteur. Oh, non, maman. Biloko wana eza uniquement pour pasteur. Yo comment on a yaya bosambisa apwani ngande nazambo naza intercession lokwa to bimi église na longo liputa na nga yango so boyela bilo pasteur ya batiki ka to ke to bombe zala bongo te ba pesi bato eloko to tike pa pasteur to pesa pesa zala wana tendresse TF ma sœur problème est ça si ya moyen pesa son numéro ya
ya pasteur tobenga ye comme ça soka pesa tezwa numéro nanga comme ça soyo obengi ngai non soka pesi ordre bapesa biloko tokopesa yo koza sere na ya église ekufeli nango te pesa moka numéro te pesa ye bato baza bona tendresse te boye yokaza bon loba numéro mama biso toyeli yo te 09 09 98 98 92 35 28 yesa pasteur oza biso ayi biso kotika biloko yango kala biso loba a ser mélodie na ser fat Maman, ceux qui servent fat, vous le bateau. Quand même. oui allô oui bonjour pasteur Paco bon ezali évangéliste Lorio Mwamba oui naza na bakoli na yo moko eutaki na France pa ya prophète Aziz Apembele L'église de Bango Tumbambeka. na église na bango ya France wana Tumbambeka oui bon nazwi numéro na yo na église parce que nauti kokoma sikoyo ayisinga culte se silaki yo sokei nauti kozwa numéro na yo epai ya nani ser fatu na ser mélodie nakutana na bango liboso église bapesinga numéro babi sokendaki banda kala alors fo napesa yo bakoli na yo nakoki kopesa bango ndenge nini Maman, oui oui naza véhicule sika yo koindike nga na kosala effort na koma wana ok merci pasteur bon dans 30 minutes on va dessiner combien oui oui bon ça va bientôt là 18h faut na koma ça ne dérange pas ok merci beaucoup prophète nga za makasi na intercession obi que so ozwinga de plus donc ya prophète pardon papa non ça s'exprimer dans la droit mais bon pour moi ça va mazambe oui depuis ce qu'on me dit biso ko mais dans l'église toi non quand tu es yango ce que ko yopoza na mo ça nzambe ko tikilo ka biso problème est ça maman na koya ko swabi ça va comme d'habitude mais na so pesa dans programme carte de visite na ngai botika nango de façon que mais prophète tu vu ko kala na mutu mona ye bien ko idi biso na so te bon maman maman tu n'as pas d'habitude écoute tu n'as pas pour programme biso to ba prophète a bongare non mon nom de mutu ana makasa uti lwanda papa abuki mboko pardon kanina ngwe papa elodiaka simila okiwana elonya libado ya ma kitoko vike na omunyo ndeka tuse mbapa ndeka boyeko na na ser nanga mo blandi ndamba aza lwanda ya yiblo aboye alwa petit nanga bino mokini sala bien ya papi chimanga bengi nga elobi nanga ya vanda nana ba prêtre obi papi chimanga oyi mazwaka mbore ya papi chimanga zo yaki ya kopenga koki yoko ya to zate kubanga te to zwa bango ya vanda na ya pe kito bonga te to benga nani babenga ni otela na stade Adriano masibo waza na Luanda toke to benge ya to tala mta ko tindela pe ya na moyo yo to mira kama yo soyo nalitanga na makila mbula somi na mibale na pasi osimbasimba kelamba na Yesu abikaki yehe kombo na Yesu Kristo na ngai bademo bakokima bandoki bakulenga Yesu lelo mbe. Oui, allô? Bon, pasteur Paco. Bon, tu as déjà na Kikwanza, tu as côté nous. Oui, parce que tu as véhiculé. Bon, comme na Kikwanza, ça là moi 100 mètres. Nazo bim. Wana voiture ndengeni. Ah, on a somo na wewe pembe. Oui. Côté nini, expliquez un côté aux Ali. Ok, nazo bim matala ngai. Ah oui, ça va, namoni. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça va. Bonne nuit. Ah oui, là,
bobengi mbala ebele mais malheureusement ne période nde ezali masqué nazomona te moyen na rappele mpe bino enozala te. C'est toi pasteur Papo? Oui, c'est moi. Ok, bon, ça va? Oui. sikoyo eza ndenge biloko ngo eza pana justement biloko no eyaki biloko no eyaki eutaki France pasteur Pembele Aziza na France Aziza Pembele na France ye mutaki na biloko na tindi biloko no yo nga na za nango OK moyen na tika ngo ezaki te yango lokola naza véhiculé na salle fort na auto lokoti na église ebisinga prière esili ozosonga rapide na ndako yango mona bina téléphoné yo tout ça po tokende. Mais sikoyo naza na moyen de transport mpona non pas de problème comme nous allons tout est disponible oui tu n'as pas là tu peux sur barbilo est-ce que ça n'a pas un sous à part au retour de rien Dimension na lola ba dimension minene papa to sengi na yo mema biso na ba dimension ya lola ba dimension na lola ba dimension minene papa to sengi na yo mema biso na ba dimension ya lola ba dimension bishimai ba dimension miracle nkolo to sengi na yo mema biso na ba dimension ya lola ba dimension récité ba dimension miracle nkolo to sengi na yo bima biso na ba dimension ya lola oh nkolo to beleli yo bima biso na ba dimension ya lola oh nkolo to beleli yo bima biso na ba dimension ya lola oh nkolo to sambeli yo bima biso na ba dimension ya lola siko tokobondela tokotika etonga na nzambe na maboko na ye tolobela nzambe wana sala etonga na ye tombwama etonga na ye kende liboso pe ba miracle ya nzambe continue kosala makati na etonga na nzambe tobondela au nom de Jésus ya oza bien kolo oza malamu ni nzambe ntango nyonso ngai nabelelaka kombo na yo po ete nalobi nayebi ete ozali nzambe ba dimension yo nkolo olokotaki ngai na kingabwa olokotaki ngai na yaunde na kingabwa otomboli ngai mpo opesi ngai kombo nzambe napamboli yo nalingi omema ngai lisusu na ba dimension nzambe dimension ya miracle nkolo ngai kosimba bato kozwa bagerizo nkolo kosimba bakakatani kotere nkolo kosimba bawei kolamu nzambe dimension na yo badimension ya lola badimension ya bishima aleluya oza nzambe bongwani te libanga na talo nkosi na yo apamboli Seigneur Jésus-Christ nzambe na beleli na yo nzambe sala tovandi kimia Jésus Jésus la santé présence à ma baie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons Jésus. maintenant nous lever contre toute arme qui sera forgée contre nous. Et ça l'a rendu anéanti, rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'ici quand ma police est libre moto, ba mona moto à volcan. Moto na yo nzambe. D'ici quand bazako tina moi ba moto na bango limete, ba mona moto ya volcan. Oh Jésus, au nom de Jésus. Solo tozotinda moto. Moto la. Moto la. Moto na yo. Yawe na moto na yo. Nil essence de fer au nom de Jésus. Oya kosimba etonga na nkolo. Oya kosimba ngai. Nkolo asimi pine na lisu na yo. Moto na yo. Elanda bango. Alléluia. Tovani kimia. Tosengi couverture à sang de Jésus. Alléluia. Tosengi couverture. Yahweh, un moment au cœur de gloire. Nous avons réclamé le sang de l'agneau, le sang qui nous a racheté littéralement par la lumière, le sang qui nous a sauvés, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang sans tache, le sang pur, mon Dieu, mon roi. nkolo na pamboli yo nalobi ete ali malamu oyo olobaka yango esalamaka oyo si otomboli moto akokitisa aza te nzambe na yo nde esimbaka kaka nkolo yo nde moto olokotaki ngai opesi ngai kombo opesi ngai elaka otomboli ngai na miso na bato nzambe mosano na boko na yo nkolo batela
nazwi makila na yo Yesu nasopi yango na église wana Jésus au nom puissant de Jésus nasopi yango na coin coin ndako na ngai au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bisika bakundi biloko mabe bisika bakundi na kei ko sopela biloko wana makila na Yesu Christ Masia au nom de Jésus Christ. Alléluia. Nzambo malam na pamboli yo ozali le tout puissant, le Père de la gloire, le Père très saint. Toi qui dis un seul mot, la chose s'accomplit, qui amène en existence ce qui n'existe pas. Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. To pamboli, to beteli nzambe maboko, alléluia. Il est le roi de Dieu. Pasteur, ton bon de là. Oh mais Seigneur Jésus-Christ. Amoni ma bé pour papa. Amoni Zamazola Tsangai Mutumobo à la noire. Azo Kango Singana Kingo. Ce qui est révélé est condamné. Jésus. Ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus. Amen Jésus. Alléluia. Alléluia. Bobangelo ko mokote. Boya ko simba biso ezalo ko simbi priner la liso nzambe. Amen hein. Amen. Seigneur, obatelaki biso nzambe na lola kobanda ntongo papa tina ngonga oyo moma oyo nzambe na lola eza moma oyo biso tolalaka mpo oyo osali butu mpo moto nyonso alala nzambe batela mobali nanga esika azali nzambe na lola batela fami nanga mobima nzambe nkolo yesu olindisa mabunga na biso papa mpo ete toza digne te liboso na yo mokonzi makila na yo papa ekampe tutoto ya ndako oyo tous les 4 ko ya ndako oyo papa nasopi makila na yo Jésus de Nazareth papa nayebi nzambe mosusu te oyo biso tosalelaka me toyebi kaka nzambe moko oyo akela likolo mpe na se na mai Jésus de Nazareth papa nazali kokweyisa oyo nyonso ekokonfese kombo na yo te esprit nyonso ekokonfese kombo na yo te kati na nga kati na libota mpe mobali na nga nzambe na bebisi na telemeli nyonso ya mvutuma Seigneur Dieu d'Abraham oyo nyonso ya aksida mpe kufa nga nazali kobebisa ngo na kombo na Yesu Masia papa nasengi présence na yo eyeba kodomine na esika oyo Jésus de Nazareth présence mosusu te papa nasengi be présence na yo papa eyeba kodomine na kati na ndako oyo mon Dieu mon roi papa natiki présence na yo eyeba kodomine na ministère na biso Seigneur papa yonde kita papa yonde osala kati na mobali na ngai papa pese esusu force papa la lola yo tondisa ye na grâce papa oyo nyonso akotelema mpo abundisa oyo yanga mobali nzambe papa yonde bundisa ye yonde telemela ye papa po bible na yo elobi ete oyo akosimba biso eza lokola simbi liso na yo nzambe na ngonga oyo papa yo kende kobunda natindi moto epai ya banguna na biso Jésus Christ oyo nyonso atelemelaka ministère oyo ya mobali na nga oyo nyonso atelemelaka kupe ba nanga pe libota nanga nzambe moto na papa ezikisa bango papa nazali ko renverser oyo nyonso ko confesser comme on te oh Seigneur balwa établi papa nga na buki balwa établi papa nga na buki na kombo na Yesu buto lelo papa nasengi lumière na papa dominer na kati na ndako o nasengi étoile na papa eba ko dominer na kati na ndako o papa nasengi protection divine na kati na ndako o pe liko na mobali na nzambe buto lelo papa esima maboko na yo papa yo protéger mobali nanga ndenga bimaki malamu nzambe ayeba kosonga malamu papa po yo no batela kayo bombaka nzambe protéger biso protéger libota na biso protéger ministère na biso na kombo na Jésus de Nazareth na lobi victoire amen. Sophie. Nani? Lamusa yana. Yo sali nzambe. Nzambe na pako yawe kumba mozali nzambe.
Nzambe na pakoi na yembeli yo yawe yawe kumama kolo nanga kumama ozali. Namona vous êtes fatigué. Si vous comme fatigué, tant que vous savez la pourquoi vous ne m'avez pas. Si vous avez une prière, vous avez une session comme 1 heure moins, vous avez une été. Vous avez une pété. Vous avez une téléphone. Vous avez une église. L'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. L'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Faut comprendre le temps sous sa bouille ne vous et vous foutez la PR en haut, t'es fixé. 1 heure moins. Fabenga tasa signe. Vous ne téléphone. Ils ont un problème à courant en boca. Oui, mais on va courant. Non, on a la charge à ma téléphone et nous sommes tous charge à nos téléphone. Vous pesez la carte d'un côté, papa. Et là, vous ne comprendre que à sa pasteur, à son rabat permis. Soit l'appareil est déchargé. Là, il y a une église. Et à Benga Kangai, sonnez moi contre tes saliki. Allah m'a révélé quelque chose pour Allah dans cette église. À Benga Kangai informana. Ou signe était départ qui le signe à tata. Na benga ki ba o balala l'église, ba frère balala l'église. Ba bi oui pasteur à salongwa ki 19h. Avant 19h. Wana avant to comme non 20h. À longwa ki l'église. Ti siko no moneta signe nete. Oh Yesu. Nzambe yono batilaka. Nzambe yono bombaka. Nzambe lekana ko protéger. Aza musali na yo. Atambola na ko banga yo nzambe na lola. Nzambe protéger. Soki yo tenani mosusu papa. Natiki nyoso na maboko na yo. Seigneur pesanga kimia. Pesanga kimia Jova. Natalela kayo natalela ka moto na mokilité papa na lona. Esika zali papa protéger. Soka keneki pona osambela pona babeli. Nzambe yo sala kati na ye. Mais tout là. Le logo est ici. Nayebi pe loko eza nango te, mais loko tozaka être humain. Yango wana si. Nayebi ke loko eza nango te. Nga nango le logo grave eza place wana te. OK. Ça va bona nga otanga na bibo. Ntongo atasumuni ntongo bengi ata ataka mali na yana asala osino tuna soka la misala la. Eh, na bona OK na tongo na église. Qui est là?
nyonso naotikaka na maboko nzambe nzambe ye moko ayebi esika oyo anga mobali azali nzambe ayebi ye moko esika oyo abombe oyo anga mobali bien sûr nasambelaka nateyaka bato so baa na baproblème nalakisaka bango ndenge bakozala na kimia mpe na konzima bamitungisamaka baokaka pasi na lelo oyo pasi yango siko ekweleli nga so nga nani yango akoteya nga nani yango akokonsole nga nani akokonseye nga ke ayebisanga ke nazala moteya monene natika maboko ya nzambe nayebi moto ya mokili te me nzambe ye moko ye nde moto akoyeba kokonseye nga nzambe ye moko akoyeba kopesanga motema kimia mpe motema monene ya bomama oyo natelemaka mpo nateyaka bamama na réunion ya bamama nzambe wana apesa biso kimia mpo natamboli partout mpo na luka oyo yanga mobali namoni te me kati na nga nazosentir eloko ya mabe te mpo nga nde nzambe aitizaka nga so mabe ezoya nzambe arevelaka nga me nayebi te mabe oyo eye oyo mobali na nga azomonana te nzambe arevele nga te mpe nazosentir kati na nga eloko ya mabe eza te alors tozala na kimia nzambe oyo abundelaka biso akobundela biso oyo namoni kati esala mpasi mpona ndenge nayebi grand frère atambola na mobali na nzambe makasi na circonstance nyonso okumisaka nzambe nzambe nde moto apermettre ke yo makambo ezala eloko biso tokozwa ta na biso beaucoup plus yo olongwa kati ya distraction yo ozala na kati ya distraction te à partir ya minuit ya lelo tokota mabondeli tosala 3 jours à sec tolia te totuna no nzambe eza nini eloko nini ekomeli biso me tomela tati te tosa confiance nzambe apesa biso makasi yo nde namoni nde tofongoli baporte après on dirait air mo ozala zikizaki ou bien ndenge nini balikambo oyo bazoloba mpona bien na biso yo bi tomela te tomela ti mbala boni tolia mbala boni tozwa nini dimo mpona 3 jours apama nzambe nalingi te sikoyo olakisanga te yoka ki prophète eboni atika na kosimba te moto maître ngamu na mema une église yo yebi ete nakosi yo yebi ete donc soki apesi dime eza compte na ngai eza ngai moko na koutilize compte naza makambo so akosala mama biso malade nebiso yo te mama so malade boni komela ape soiti soko sole mbongo kokakokakokaka lokwani pesa mbongo mama na biso aza malade ntango apienga mbongo wana nebiso epuis petite sere bakangaki ye naexplikaki yo tala moni mbongo nokosembi elongo liboso ya chere yo bosani ngai ompaya yo lingo bepesa église wana elongo bepesa église eza wana elongo bepesa église wana na bisiko tokomosamba likwa mbongo église kozala yo kozolia mbongo wana toyebi tokozala yo badi mosusu ife esambaka nzambe siko nasali mama na ngai nzambe na ngai obi toyo nomoni komo déborde mpona apesa respect olati cravate tala ngaza na rasere te na mizipaka nde mpona saka soko longo na yo menga na frère nga netikala pesanga mbongo tikala badiscussion ebele yoka zela ma fille vient zela oyo koswa zela Bobet papa viens pesaka déjà okosepela zela na nyonso na liboso na siko nyonso na nyonso opesa chérie papa va voir la sœur Yvette Tamis. Loba na papa lobi dis-moi le baki wana atinda usikoyo siko na komi prépare na kota mabondi. Ya nyongo nde? Non. Te oyo ngo pesa leza ya nyongo. Masasi ngana zo senga oyo zwa kilobi ngana zo senga sikoyo. Tala pesa ngambo tika tulonani. Na linga mote. Mama. Bongo ngako mosa dibadima ba nyongo. Eloko yo nyongo belate vision pe yote. Église pe yote. Onya ka mbongo. Vision na yo. Vision na yo. Omba nanga. Na soutenir quoi 100%. Na droit et boni ko le biso libanda. Atambo. Oh boni ole misanga iti. Écoute, il va lui dire à Tindango oyana usiko. Kasi kona kende. Ndo bana kende kasi zwa. Kokeni ko denda nzela te kende uza ser en Christ kende sana nini. Yo be
bibela boke wapi? Il faut soit ka saki pour moi, il faut que kodenda. On a dana kanda mbongo eh. Sia. Papa qui. OK. Pourquoi na maman mbongo eh? Et ça moi mingi hein. Le ban na peine pas problème ce soir, pas problème au bien kana. Ah bah pia moi mingi. Et moko il faut moi sinon mbai ba yo kanaka. Makama mbongo to swani la kamuti. Onebi ke mo ba se ba simba yo ngana lo ba rien. Mo ba ko simba ngape makam suko landela ka ngata 100%. Uzomona. Vision ngai atana za na vision te mais naza pembeni ya vision. Vous comprendre. Ko lo amingi te maomia mbongo. Mais plutôt zala moi ça ma bondeli. Simba ma bondeli. Zamba usala. Oh na oh. Bonjour, Sophie. Et l'homme qui a marre maquillage, c'est l'autre, nouvelle nuit. Ça fait 3 jours, mon papa, mon ami. Hein? Eh. Moi, je suis à voyager? Tiens, voyager. Moi, je suis allé prière, les 3 jours. Numéro n'est pas Vous prophète, pasteur Azar. Hein? Mais non, il est pas. Oui, c'est que tu as dit quelque part au Béni. Non. C'est quoi? Non, je suis prophète, il est programme donc, le look qui peut avoir presque par toi, Zate. Est-ce que vous avez un zambé? Prophète, quand tu as un zambé, ils ont dit solo, est-ce que nous allons répondre? Non, non, papa. Il y a une personne placée, hein? Il y a des gens qui même soit qui sont papa na mi bombi na place moko boye na zana no boye zo to ko tu nonza batu na boye la tsa surtout ndo tuni siko fona kota na bondeli ngana tuna na nzanga Dieu nous répond ya o vanda Sophie ya o vanda non ka ça vanda toujours solution te mais ozo ma kamo na légèreté pour nani ce que amona de 3 jours et ça di kambu yanga pe na kota 3 jours na mona nzambe biso to na grâce soko tuni nzamba ko yebisa yo te azaka de ba nzamba nzamba ako parfois kenda na mangenge ngisandi na mutu yaka ya o vanda boso mama zaza Ah, dis ça. Parce que il y a un Abeli makasi
lokola lelo ezali mokolo ya ancien gawa te mpona mbongo wana na pena te anazwa mbongo to mema mwana te mpona na moyen ye oteya na place na place no dimanche ya te lelo poza moko pas que sauver moi sauver l'humanité en danger ozobimisa nini mais sauver l'humanité en danger alobi ezala eza problème eza sérieux mwana aza malade yozela oteya na place dimanche yaza mbongo lelo te frère non tiakala ngai na prépare makambo na ngai lelo oyo bakomona na kati awa bino boyebi yango te epuis ya mibale pasa esquisse tala ekomi kaka mokolo ya likelemba oyo ngai nateya mpo nazwa mbongo alekomi maladi te wana tokobeba nawa ezaki tour a frère gao ateya nga lokola eza mwana malade sérieusement malade yango na kosenga lelo nga nateya na place nabongisi bapocalypse babakuke bamati balike baratawa non te lokola ezalaki tour ya papa gao ateya mama mpe aza na pasi nous sommes entre les manos mais comment tosala boye frère gao ateya mais mbongo akozwa badifisa yango par te nakabula naye te mwana mobali nyonso ifotelemisa eloko na ye mwana mobali nyonso ifotelemisa eloko na ye soit boutique soit pharmacie po makambo boye ezalaka te mabe eza wapi mama azokufukwana aza malade soki bolingi te makambo na nga nasali 3 jours ya jeune mpona teya namona bilo mbeli mabe eza na église bapesi nga nzela ndeka liboso yo moko ekoma na teya na teya apesa sœur Thérèse bonimi yango Oui, ma pasteur, déjà une semaine en moins de papa. Banda tu bandi luka pasteur, toke na ba prison, na ba cachot, na ba maison communale nyos, to se retrouver. Alors tu comprendre te na ba mort azati, na hôpital azati. Alors tu na on se retrouver souté na moni ko o ekomi likamo vraiment mabondeli makasi. Donc ebongi to kanga na siko na prière, to sambela nzambe ala kisabiso parce que na makasi na biso to se retrouver souté. Alors on a joué ceux qui église na bande ko musu de foni ni basali poto ko kaka ko retrouver pasteur na biso. Vraiment tout tambuli papa. Église na bino vraiment boeti. Ça fait ce qui une semaine en haut vient en haut mon est-ce que c'est normal bon fani na bino pe ko luka on a évité bo luka bo pe ça va communiquer bo tamo na église par-ci par-là bo ça na mbongo na église mais bo ça la ngote bo na souci ya grand frère na ngata succès oh là oh là tout un souci na succès vraiment tout un souci non mon frère ce que le but est tout autant bolaté c'est pas vrai na na zoki relève wana et même na ba chaîne nyonso na peut se communiquer na yo kité na outi même ti na ba camp
nakie na bakanseta naki bakalufungula koluka baprison koza eza caché namoni pasteur te toza na souci wana responsable na biso oza si yo ngamu nazala aire nyonso na pasteur tozotambola tokende koteya na osala interprétation église nandima vraiment pendant une semaine pasteur titulaire na nga aza nasepela na eloko ya bongo jamais nga nakosepela na eloko ya bongo omoni problème ezali awa nga naza kondima nayebi ke mobali na nga asambelaka na bosolo mobali na nga abangaka nzambe mais mpo toyaka na nzoto mpo toza kaka na nzoto mpasi osala biso mais ni tete sana na confiance ya nzambe oyo mobali na nga asambelaka Pasteur Massas. Pasteur. 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 Nouvelle. Pasteur. Pasteur. Non, c'est pas vrai. Nini wana pasteur. Ici, donc il y a Yamambis. Mbisi. Mbisi nini papa? Mbisi bilia bambisi nini? Expliquez biso. Tamboli. Tout le monde est bien pasteur. Bakati pasteur luketu ndambo. Oya likolo ndambo. C'est la pasteur nini yozo beta masolo. Je suis tombé dans maille, donc on est dans maille, donc les gars pour les bambis, donc il y a comme les billets bambis. Au nom du pasteur na miss. Pasteur pour venir maille. Merci pour volonté de copier. Soyez sur la police, faut l'État, à la constance. Donc dans l'État, ma prière.
toluka solution ozala mabondeli bolela te bozala na courage bolela te ezali makambo yaka pene kaka bolela te bozala na courage parce que soki bozolela bozopianga mbongonga moko ndenge okutaki paster akufuli moi to mebebetoya nango directement ezali te yango toyebisi lesta il faut asala constat parce que ndenge baleli toi moko baleli zolo ndambo baleli zolo ndambo likambo susu bon mpona bana bazali awa mais sinon tokoti pembeni azalaki pembeni ya mosala nzambe esika corps na ye lali balini yango eza wana baprudence eza wana tozolinga koloba ngo te mpo moni mama ndenge aza wana mwana yango donc kozala na courage biso toke mpona leta tozwa leta asala constat batala basala nkete ndenge na nsima nango nde tozwa bango nde bakomema Pasteur Masasi nga namonaki ifallait tokende na diacre mosusu to accompagner bino po tosala démarche nyonso ensemble bino potikala ekopianga mama mingi baaccompagner biso po tosala badémarche nyonso mpe bakobimisa ebembe wana omoni papa baka mosusu bomema ngo na loyenge te leta amonaki elongi yanga na Pasteur Masasi amona toye lisusu bato biloko bule lokola toye soit revanche soit tosala kuluna to biso bato mabe biso te biso change makambo wana bino mokipe mama chef papa ata membre moko famille oki kozala comme ça la fille j'ai membre famille nga naza na nouvelle oyo nazwi yango esalinga mpasi me nandimi yango nano mpenza te vraiment comment bino bomoni un pasteur tutélaire leader d'église akufi quelque part même après vate elamba babi bamoni bakapote pasteur atambola toujours na bible na ye ateloko moko sina pasteur bakomemela biso te même sabato atelamba ya pasteur po toyebaki waza pasteur ekozala mpe bemba motu mosusu biso toyeba kaka esika motu wana akufi tokende kotala réellement so eza pasteur ekozala mpe pasteur nga nzambe alakisaka nga naloti te nzambe alakisi nga ta vision te nakendimaki pasteur akufi epuis bazoloba place normale te balobi place exacte te oyo ezali vraiment bima papa zonga nani eba fanyo kangi ndampo papa ipela eko nini ezosala bino ko bakaya eko nini komisi bino boye bakaya koya bino boyende na position ya mabe misala mabe obosala na mboka bolembaka te kindoko yo osali na mboka boye tetete yo mpo ndimi yango obenganaki mpo boya kobebisa bamba eglise ya bato nalubie bomoto yango yo monyango okotambulilaki wapi okakomoni bando tukendele na polisi na kenya lunguli bilamba kinkonka na libutalanga sikoyo bundoki wapi yango bakukanga yango mpona nini epreuve eza oyoko nini ozowangana oza na moko nga nayebi nazomona bino nayebi te lokolo mani biso yo pozali ndoke mwasi ntango oza kobala fo koyiba mwasi oyo sava atanga mopaya aza kobanga ngai te nabanga yo na eloko nini nabanga yo mpo oza na misaki ndoki nga nake na kobanga yo bozopanza beglise yokanisi bible wani yosimbaka nde bunza eza montuki oyo nga nazotambola nango mpe yango ene ezolakisa epela madame yango wana obosana bokonko pamba te osimba bible soki moto ayebi bukonko naye sikoyo alobi ke nayebi nanga po mvwanji nayoki mawa obengi yango kindoki bongo eza kindoki te balobi tobondela nzambe nzambe nde moto azopesa kimia mo yango wana ndoki eloko nini osali bongo biso tobondela kaka kokana kobebisaka beglise ya bato nzambe na yango yo nani
na yibisi yo makambo yo ipela. Papa, omoni soki nazoloba boye. Abienge ngadi soso papa. Nabenga yo papa. Yo moto kufinga ngadi. Na yoza mobali nanga na fini yo tena. Je parle ce qui est la loi. J'ai le droit de parler de sur la femme de la maison. Quand je vois le mari, je ne peux pas parler. Allez, tigre là. Quel droit? Quel droit? Droit de femme. À la société, c'est droit de femme. Oh, yo ta ko lobela boye donc c'est mec na yo. Bon on a le bien. Na famille ke bakangi ngai ndoki yo ba kusepila na yo. Ke bongo soki lo kwanga. Ndoki pebuke na bonga. Ndoki zali mwanda nzambi. Ndoki peza la kanango maladi. Izali nango iteke iloko mabi. Ndoki pe na famille. Ndako eza ya kokanga. Ndako eza ya kokanga. Ikana no biloko wana. Ndako eza ya ngai. Ndako eza ya yo me yo bongisa nanu na ndeko na yo. Ngana ko bana boye tena salite na ndako bapuku bale kakangi boyo. Ulali puku alikio. Mpona eloko ngai na kuyiba te yaya. Ngai na yawa na buti mboka. Ubiangi singa leke. Diyaga na kisasa na tuteta yo mpiki wane pa ba docteur. Wa mpiki yo unazali nango ye nyoyu. Etika isusu elnite. Makelele mikolo nyosu siko ikominga imoroyi. Na melaka batanga wisibo. Maladi ya mapenzo ye banata ça c'était. Isa mawa lelo soki sans le compte de l'homme à la page. Après la page c'est l'écriture. Azuro bakabi mama yo kana libala. Okana komiti kate. Batela bomba yo epa ya nzambe kolanda temi sa mabewa. Ngai boko zwa ngai te. Ngai boko ko ngai te. Kosa kaka makamba shali konyo. Na kosite shali konyo. Bongo José li passe olubaka ni. Bongo olubaka na José li passe ni. Na lubaka piko na lunga na zabi loba. Laissez. Attendez, oh, makaye. Ema quoi? Na lobi yo moto simba bible lobi la kisangai bible beboni ya ba pasteur yo ba kufa ba mata lokula yeso aza ko kenela dikolo batu nyoso ba fungula ka meso amona bible metema na mona prophète konde dominique ali loba ko ya zo pesa kimé bato ba o kipe li loba boy et c'est pélicio au nom de Jésus ngana ko pamela kabila katuka au nom de Jésus longwa yesu asisi la mubali na yo katuka yesu asisi yesu ya Nazareth ya kutingila ngango na kombo na yesu ata bivande loko nengo bandiku na kombo na yesu na lobi o bandiko yena yetango na yebisi yo kaka keleke za kuyala ya kutela mwenye aya mipendo oh mipendo Matia lubaki Yesu yaka nenda tanga ikuna pardon yaka lima dio Matia Caleb Obengisi Yesu nenda Caleb bazolo bakanga ikuna tena shamba nanga ngilio mwende kaza kina kata shamba Ale materi sokuteya kuzala tetele mwe. Ozoyoka kuna te. Tetele mwe. Neti mutu azuso liboma neti siku mutu banera kokolo balo. Mwe tina la. Okota te. Non, ayoka kinete makamna pekisa ki. Masi. Pekisa ki. Uyaki na Kristo wana Caleb. Uyaki tetele mwe. Tetele mwe. Epona nini? Tetele mwe. Jambe salela ngai. Pekisa ki nini? Petit na ino bongo nde mutasali makambo ezala boye. Wabiki bongo salakisaki bato nozwa kisi bakotanda kwanganga po baneutralize. Oyebisaki nga te pona nini? Mais napekisaki bango barasura ngaki baokende te. Nazala isu ke baokende te. Oyebiti balobaka oyo soki apembeza sagesse. Bato wana bakosa mpe soki apembe na yo ebimina mingi na mutu te ekita na mandefu soki eza sagesse eza ta intelligence eza eloko akonfirme ke nakokende te nakoyoka bongosi te tala age na ye na bongosi asalinga confiance te asali bongosi me we mo problème wapi problème ti bazoloba makambo ya nganga bozwi mpena nganga na nzambe kale basalelaka nzambe asolo kale basalelaka nzambe asolo ye azosalela akomi zuna bakrisi lelo poto ekomi libomo moni nayebi nini nakosala okosala nini nayebi nini nakosala po ntango baluka bakende panga nazoluka bongo nayebi nazoluka bongo sakolongole liboma nazoluka ayebisanga esika bakendaki otiki neto sunga ngai zoela ngai motuka nga nazomeme na 17 na cité de triomphe kuna esika kozwa lobiko
Ok, mais pourquoi il n'est pas pasteur Calais? Sunga ngai place bakosala délivrance abonda ye moko dénoncer na monoko na ye a renoncer mais biloko nyonso akata ndako za ça va nazo moto kana mbeta kalunga masasi na msalije na batami na kwenda sema wana kalunga za kudeka anatadia na kalkile pinjwa kalunga tekele mwe na kombo ya Yesu Kristo amen amen bandeko banse église na ba mama pasteur boyebi oyo euti koyela biso pasteur Paco aussi kotika biso nzambe alobaki touti na mabele tozonga na mabele akufi tosali matanga makambo nyonso esili mpona pasteur Paco esili deja siko tobandi deuxième gouvernement ya liboso est tombé tobandi deuxième gouvernement amen s'il vous plaît oyo eza makambo ya nzambe basakanaka na ye te toza na kati ya réunion ya politike te toza na kati ya politike te oyo eza makambo ya église eza te ke olobake oui gouvernement ya Paco eseleki bokomi na deuxième gouvernement non lelo mpe yo nzambe akoki kobenga yo donc ngonge yebanaka te sere bato babongo te wana eza kolozolakela aloba mabe obenganga ser te benganga mama paster non oyo toza makambo ya politike te toza nde na kati ya église parce que ntango paster Paco akufaki azali moto abandaki kotamwana kobanga nzambe lokola liwa jésus christ de nazareth ye nde moto asalaki yango ke tokobotamaka mpe tokokufa yango tana ekoki mobali no aza monima te baoyo kutu à l'époque ya moïse bakufa ekomi lokwa sisa mobali okomi kotola yango okomi gouvernement ya il faut la voix divine jusque là d'abord nanu nzambe nalakisi biso eloko te papa boni boye kolongola mpe na maneti voix divine yo ozoluka kotikala bango baloba boye te ozoloba na maneti na miso respecte parce que liboso ya président de la république okokoloba boye na maneti puis baso eza kobima na monoko nazosenga lokola bana na nzambe toyeba faso esika tovuti boza na esprit moko ya mabe ekotikati na bino nasengi kimia esika tozoke s'il vous plaît bana na nzambe bazalaka na manière ya kosolola tokoki kobanda kodiskute te eza likambo ya compréhension lokola paster na biso Paco tozalaki na ye nzambe abengi ye maintenant te loko koarrange mpo peuple di ebunga te yango eloko tinaka paster akovoke réunion yango wana obia oyo paster alobeza yango te boloba na oyo paster alobeza oyo bino bolobi te Maman, tika kaka. Sobe bomoni moyen te ya botiki na bino ka papa. Tika. Pour ba kitu zamba te bela ovande. Non, c'est bon. Ba ki masenga ko tautine Londres papa voilà il est. Ah non, c'est bon. Bolimbisa, so ina lobaki gouvernement est tombé bolimbisa. C'est-à-dire que première partie ya pasteur Paco et l'équipe lokola sa kofi et l'équipe siko to komi na moto muso azo kamba ezali ngai. Amen. Na yango na changer institution selon ndenge nga na moneli etambusa malamu na ndenge nga na moneli ndenge pasteur Paco amemelaki lingomba eza na ndenge na ya monelaki mpona bato bako travailler bazala ceinture na ye nga mpe nazo changer selon nga mpe bato na moni bako travailler na ceinture na Alléluia na yango diacre yo osimba kesi église sikoyo amen elongo na maboko ya homme de Dieu elongo kuna komepana kesi nyonso kesi totalité yo komi kolombongo eza yo amen oya kosimba lisusu ekodime eza yo amen mokonzi ya bancien nyonso président ya bancien église yoka gloire à Dieu oya kosimba la jeunesse président ya la jeunesse église eza yoka amen ok bon modération na côté ya modération na lingomba na kosimba ba mama présidente ya ba mama nyonso yali malu gloire à Dieu alors kotaka na se atomboli likolo oyo etali kokombo l'église soin église ya lingomba ba toilette kotia soin na ba toilette mama pasteur yo mtokaya
okati ngai nazokata yo mpe maloba papa omoni réunion oyo esalami mobali nanga azalaki pasteur titulaire nzambe nde moto arevelaki ye ke sala église na kotindelo banzini yango wana eyoka nazoloba eloko nyonso mpo esalama na kati église okabola mutu na mutu aza na role na kosala na église ezaka recommandation ya nzambe nzambe soki arecommande yango alobi ke non intel aza na engagement po ye aza mutu moko mpe se charge ya makambo so namoni charge de koza ata 5 mutu moko aza na zela nazoya aza na diatre makambo mosusu ekei etakenga mama paster na place oyo ya ngai nde na bandoi koteya bamama nde na bandoi kokamba bagene nde na bandoi kokamba boye olongoli na problème eza te parce que volonté nzambe ekokisami oyo yo opesi nga nakombolaka église soin nasalaka na batoilette problème eza te na kosala yango po problème eza te ata bolobi nasala nini na kosala mais eloko monga nalingi nayebisa yo estce otunaki nzambe po ndenge eza na likambo nyonso tu avant kosala tokotaka mabonde libongo te papa toyebi nzambe tolingi tosala soki nani akoki koremplace paster mais yo osali yango kaka yo moko nakorépondre nanu boye eloko te biso ava tosala likambo ifo nzambe alobela biso tokota mabondeli. J'ai parlé avec Dieu, attention. Moi, j'ai parlé avec Dieu, il m'a dit ceci. Massassi, mon fils, dirige l'église comme tu le sais. Homme de Dieu, Paco, assez à Koufina Bendi, Azapemeni Nanga. Yo dirige comme au Yébine aux Osalanaye. C'est pourquoi je suis venu. On dirait que c'est ça. Ce qui n'a pas si homme de Dieu. Papa n'a pas zalaki nango mobile n'a pas quoi zalaki nango. Yamwana yaza na doa ba miracle. Yazo sécu sabato. Mais vraiment. Yo ne mozana zana. Réunion to koti. Ozo kanante. Papa. Ozo kanante. Pasteur, moi j'ai parce que tu ça pour la nzambe. Papa. Biso qui aux anciens bonzo tundezo kavala ce problème ezali biso to kovanda liboso biso nde batu te ba kotumbola l'institution ba responsable comme pasteur moto ko yo kovanda liboso ndenge nini papa yaza yo na SS zela mukolo ko kwela na cher ngambo wala ko kwela banani te yo SS batika yo otelemaka liboso o modéré to te explique ngai amen non toza na kati ya église tokende na makambo ya kibonzambe. Papa. Jésus aux deux. Il a déjà fait pour le papa, hello bien papa. Zela. Tango David a bomaki Moïse. Nana yebaki. Israël m'a pas qui surpris. Ngamba moto telemi. Nana yebaki Moïse. David a bomaki Goliath. David a bomaki beti li bako papa mo beti li bakoute. C'est bon nana yebaki. Zela homme de Dieu Zela. Amoni azali incompétent dans 5 postes on a passé dans cette église. Et d'ailleurs vous voyez que ndenge liwa pasteur Paco Salami to longwe kuna to bandi ko sambela awa. Et ça il y a les non-dits. Parce qu'on a en français les non-dits. Oh, makambo, on a pas collé le pan. Oh, makambo est béni. Ça me bomba ma mère. J'ai tout camouflé. To bandi ko sambela awa. Alors, homme de Dieu, nayebi oza capable de makambo mususu. Ça makambo super nzambe na commission te. Yo na ko tia yo obanda ko surveiller et tonga oyo na butu. Yo surveiller kangonda butu. La sentinelle ya Estonga. La li ozo kingi la besa. Ça que tonga na butu. Besa maba si. Eza musalo nzamba pambo la kangonda. Moni nzambe akutombola yo na iloko yo nga na musalo nga na pesi. Maman pasteur. Ex maman pasteur.
yeba ke nga naza numéro 1 sikoyo ya lingomba oyo donc so nde tofandi na réunion boye ngambo nazali numéro 1 deuxième eza mwasi na ngai mama mali ye moto aza kokonza alors troisième ezali ndenge homme de Dieu nga na nsima na nga lokola naza troisième donc quatrième eza vide cinquième vide septième vide huitième donc yo ye lokola dixième parce que yo oza na bande de touche si okufuli déjà oza na bande de touche bazosepela katonga bilenga bango kata na okolinga sali. Maintenant, c'est comme ça que tu dois t'habiller, l'enfant d'un pasteur, un pasteur qui se respecte. Mais tu es presque nu. Hein? Mais il y a un peu de finga biso ko lobela biso réunion so ke bana ba pasteur mi limo to délivraka et so songa na bana na biso. Papa, excusez-moi. Quel est d'abord l'esprit qui t'a mis? Bon yo moko luka démonini. Pesanga nefis kata komba démon moko a déranger comme akasi. Papa, excusez-moi. Moni nani tantine MKD ne mutu atinela nga bilo moko. Ye MKD nde alingi o lata ka bobi maluko mami wata. Siko baluko na. Fais d'abord ça. Bon, meka, ça va. Kombola. Ou bien, Zouata Ninouan. Na Zuilanga Telo Mokouan. Pardon, papa. Mais pourquoi vous êtes animé des mauvais. Dis, ah, c'est ça. Mais c'est quoi ça? C'est quel esprit ça? Dis-nous ma délivrance, monsieur Bono, Mata osa délivré. Talano est là, t'es la moine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yo peux souiller mon solat, tu souboy vraiment. Bon, on a de relax. Je suis à la maison avec toi, ça ne dérange pas. Donc, surtout, mon père, il y a un collant, il y a un pasteur. Le bien, il y a un collant. Il y a un collant, il y a un moulay. Maman, écoute, dans les comme MKD, Batine le Copé, ensemble, moi, à Kola. Vous annonce la bonne nouvelle. Papa, le bien, il y a tout un singote Caleb. Il y a ce caranga, il y a un poto qui parangaïté. Na minute au babé, il y a ce que Batine a coûté un émission. Chose à l'étonner. On va passer le coin de votre cas, si ma si ma bako. Na lobi mais de kolanga ina minute on de kolanga le dinya. Maman na leni baza na France. Na nièce na Giani Senga. Maman na Iron. Batinde linga moi 200. Et ça li katane papa ko sunga bisote. Papa ndali. Kala ndima ka bande kolanga bazo sunga na kata libota. Ngana no sebne lo mo bien, nzambe asungi. Ah bon? Yasolo, papa! Mais tu es méchant pendant tout ce temps au bon Belinga qui vous a démarche à achat et le femme est moi surprise. C'est parmi ma conseil au pays Baninga Nanga Moussous Totangana Bango. Nandenge église déjà to komikoton et poussani. Ba partenaire ne bazana poto tidelenga mo banvelope. Nani maman Ngimbi. Tindela enveloppe moka bien, maman Ngimbi Marie. Ngimbi kudasa matina mo minerva tindite papa. Jesse Ngimbi, Nadine Mavinga, Orlando Ngimbi, Stéphanie Ngimbi, na Jean-Pierre Ngimbi. Basala qui vraiment bango na Paris. Basala qui enveloppe pour l'église, même dans Angola ba bossa ngaité. Ba de Angola Guy Massengo d'Angola, il est parti dans l'enveloppe. Alex Fumunti a tenu l'enveloppe. Nani écoute na no bossa na bossa n'était parce qu'il y a pas bien enveloppe moka bien. Nani sénateur, tout dit, même Tony Kabongo. Eh, nazi comment batabo ndeni nzambe apambola bango te. Bazo toucher nzambe na bambongo na bango. Nzambe bazo toucher bango centuple. Joli moi na loi na lobi faut que ne beta tour atana Angola. Kabela vilaita. Comment ça ngate mama la yo. Non, OK, ne pas. Mais ba Angola ba bien. Ba ibo soutenir musala nzambe. Vous impliquer la oui. Ba vandera Kikolo, ba vandera Shikwanza. Bavandera congolaise wana donc awa kopesa passe na mboka na biso ba moyen pe hein bonjour ma fille tika vanda ne wana ça va maman oui ça Vanda toi tu viens ici ma chérie oui chérie papa c'est pour bon wana mais teni ozo changer te mais prions d'abord nzambe na pamboli yo na boye mwana na yo Zala Nabiso, Masolo Nyonso Tokosala, Tokosolola, Ezala conduit par le Saint-Esprit, na komono Yesu Christ de Tobondeli. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, yeno na sa ki moyo zala les ezate faux bomba. C'est l'intérieur. So bozo ya pa ya papa, hein? Pardon. Bozo ka bien habillé décemment, OK? Loma linette, on a Apollo? Non, pasteur moi kaka. Conjonctivite? Bon moyo côté de nda ukana linette. Ok, merci, pasteur. Boni nandako. Nandako toi na biso moi bien. Nayaki justement tout sur la pasteur. Permettez au Mélanie.
Non, c'est gentil. Non, mais il était dans le cœur. Même Maï. Maman. Un peu pressé. Mon agent a un gomba, je comprends. On doit mettre ça en secret ou bien ça dérange? Non, ils ont en gravité. Ok, ça va. Pasteur, na fanda na yo ki ba yebsinga ki pasteur Pakaloui abeli poma. Quoi? Oui. Pakaloui abeli poma. Quoi? Oui, c'est vrai. C'est pas possible. Ngakutu na nzima ite. Et jour mon ando ki kaka mikoloka et pour honorable Francis Kalombo. Comme par hasard kaka. Comme par hasard na kuta na copine na Mirna aya ka pe na église. Ayebsinga abi non sœur Yasmine de Zaboé Pakaloui abeli boma. Na nzima kite ngamona zo inde tina ndaku na ye. Kokoma na komi kuna. Oui, c'est vrai. Na se renseigner na avenir. Oui, ka ba avenir des songi ba yebsinga. Il paraît que ndenga utai poto à côté kibonganga. Oui. À côté de la on a abondissé pasteur Caleb. Juste. Oui. Abondissé Azaya Nzambe. À détruire l'église na biso. Mon Dieu. Tande Nzamba sala makanda ya minene yemo akoti na ndako nganga yemo kwa beli liboma. Leo na yoka ki mbala moko. Oh, l'Éternel combat pour nous. Maman mona makamango eza ba je papa ngaya yebisanga depuis au mwana na ye. Azalaka ko sambela Nzamba pambole lelo. Eza kabe use pa Nzambe. Pas trop de commentaires. Surtout ya roboma pasteur Caleb. Pasteur Caleb. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Alors inutile et on là-bas commentaire. Moi ça me fait mal qu'il me parle de inutile d'autres commentaires. Ma sœur nous a pas pour l'information. Mais tout le monde de la Konaïe, c'est notre frère. Pasteur Monica tika eka na position ya prier les pays pour toi qui vraiment abomayo à détruire l'église et pour vengeance et ça yangate. Bible nous dit la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Et ça yangate. Nous savons que nous allons faire. Je crois que nous avons un programme dans l'église. Toko tata jeûne et prière à 3 jours. Pour te senga ma wananzambe pour na papa na biso Pakaloui. Oh Jésus. On peut prier. Alléluia. Zamba malam moi. Juste. Na bitumba na satana kolopesa biso makasi biso tokotelema na ngwi. Nzambe tala satana boni aza kotia dissension kati na bana na Nzambe. Nkolo muumbu na yo mwana na yo Loui tala boni satana aza kotia dissension na bana na Nzambe. Papa ngai nalingaka naloba likambo mbala moko ayoka chance mpe ezali nakoki mpe koreprendre dango deuxième fois e nasoki wana naloba noki na église biso tozali wana ngai naza deuxième na kati église wana bato nyonso baza wana nayebi ba oyebi ke Roli Umba aza na mwasi na ye meta Umba yo na yesiko boza ndenge po aza na mwasi na ye na tuni boza ndenge nini. Papa wana pire vie na nga papa. Siko papa souci no juste ezalaka nini papa nakobala. Papa nakobala na otikala boye te poni na kasi frère mon église. Oza na liboma mutu ne osala malamu te. Ngana lokelo frère mon église problème na ngai ali tika mibali ya bato. Combien de fois na loba na banano mbanza bazana kosola na bango te. Ba vitamins bazana kosola na bango te ki yo ki camarade bana mibali ya bato. La fois passée na biso ke biso muso bazana na mbali na ye soki ba ye ba côté église les chanceliers les grands qui moité les pétroliers to ki ba côté ba bango te yo lingaka so moni biso muso bazana to bien les chanceliers ndenge nini les chanceliers ndenge nini vie qui moité boni ticket. Nono mbenza aza wana vide ayaka prier nende abimi sala ki camarade na bato yo ko sala basi pa mibali ya bato combien de fois na koloba ozandumba mola so ifeko bula papa bamona azalaki na miradi baboyani azalaki na zoro baboyani azalaki na teji baboyani mwana pasteur papa Ambroise Mikani ayaki à Londres de quoi Thierry Mikani oyaki
Uboyeke bala. Na boyeke taille na yo na ye kokani. Mutu munene mulai ndengo na yo mke boye kokana. Vieux. Ouais. Allez, Loman. Pire vieux. Papa. Ah. J'ai problème nini susu na mwana bolingo. Mwana tandumba. Atandumba. Ah bon? Papa. Mungando to ndumba. Diminue vitesse wana. Bula ko bula na botu mwana soni na. Yo, zonga na noa. Vieux permettre ngana beta tamba. Aga mwana biso nyonso. Non, laisse. Oyena ba kwa muteka makambo wana. Vanda, laisse. Vanda ta wana. Papa, vanda. Oh bah qui tu faisais sili là? Zela. Oh bukana ki wana ba studio ngote. Ah vieux. Ah vieux pour les manakita plastique vraiment. Ye ndeto sololi. Yo like mambo za bien. Ah voilà. Yangwana ngapena. Oh, t'es vieux fan ne yo solo là. Yo fan. Oui là bam. Quand ça pas les andagula nai. Papa. Bon, ça va bien papa. Yo kangala lobana. Papa na kate ye maloba ngamo tuna kuzo maloba merci. Enle kosoka yambola mono yibaka mambo. Na sepele ya mingi ndengo morning kana leg. Papa je vais y aller leki ya moni ba ko. Ndengo morning ngawo ko. Oyo ndengo mona kabiso ni grace. Na kusepela bien. Tala. Tubusa na bokoko. Tubuza na bokoko batoyo baza kuyana maladi yoza kubokela bango mwana maya nzambi teka ka diboko alobwa kili maladi wane kulungwa ndekeni bokoko tubuza na mama mongwa yake na mbafu mama wana ifade tusadisa yena baba bokoko lemba kichumba biloko wana yambuka yangwana ndelungula kama maladi pamba tengana nleke tukutana mbuka Niso na mboka tusadisa kana mati na mati. Bongo bino agwana yakaka ndako tsabe prière pamba moto yo zana mbaso. Ese kulungwa. Bongo yo twisikama. Ekulungwa? Non. Ekashi. Tubosa na buko. Enlek. Kwa la kusiama mokina yi Pasteur. Papa. Ku regrette tendenge na vandi na se. Na buko. Bukoko. Pasteur. Omoni Bukoko utakulwa Bukoko. Yes. Nyangombo ya Golgotha. Chaque fois nous on la ka eloko wa avec un couche. Ba tutango balingi ba lundu munaye ba yipo ba lungula ili taba wana. Batala ye. Non, déjà moi déjà constitution. Déjà c'est ba katangai. Kukata wana za Bukoko na bango. Bukoko ya ba juif wa ba banyani ya seria Yesu wana ba égyptien biso pe tulanda tukumi pe circoncision mais eza Bukoko tukamati susu bible eza Bukoko ya ba mendele circoncision wana omoni biso fali tuzala kaka ndenge wana mais biso tulanda modeli wana tala so kena mbuka oyo basala bango circoncision wana te baza makasi epe bakufaka nyongi te mais sikoyo circoncision oyo surtout na kisasa omoni bato bango bakufa pampam mpo Bukoko tubwaka omoni makasi oyo pasteur ebakambali tala yango oyo makasi eza makambo ebele omoni mwana oyo abebaki ya mbasu wana oyo mosusu ya maladi ya ndeke wana eza eloko tukokulemba nango te makasu Bukoko tuluba nani chose nini Même pasteur, ma sœur, oui, elle a un problème. C'est elle a un problème, il y a faiblesse sexuelle. Oui. Dala tu kuzwa kaka. Maman moi il y a qui on a un problème de faiblesse sexuelle. Basambele ni nyonso. Nzambe nde mutu apesa pouvoir na Bukoko, pouvoir na kusala ba makasu ba tanga wisi. Nyere sexuelle wana o ya mama wa. Yo ka tu kusala ni. Tufika kampeya. Iye kimbiolongo. Tangawusi tubundi kyangu tumyeti tututi maya meli ya zongi sido za uyo basida iza maladi te batu ayibaka ngote sida wana soka kuzu sida ba biso toyibi maladi nango yaya ye wana na mbuka soki mutu zwi kaka diaria sida wana tuzwi mpeya na mpemba tuzwi makasa ya mapela Yekichumba tangu tukubweta kasambu meli diaria kangami sida kenya mais awa soki tutie au nom de Jésus tuzo kuzwa Bukoko tuzo kubwaka
soki tosaleli biloko wana epuis église komoni makambo bichange paster mosusu awutaki lwanda wana paster fino dangola oyo buyambaka wana ngala meki nayebisa ye makambo yango tala nde te biso nodede ngabi bo natiki na ngai bakoma kobenga ye kutino ya angola. Si je comprends bien, neti bino boyebi kosala yango biso olakisi biso yango mpo sikokoa maladi moko na bosani boso ça s'appelle buka-buka. Malade ya saleté. Ici kaka na po. Choki buku na malo. Ponduka ko ituti. Tumbala moko du. Choki buku na malo. Eza bloka ko buka na tie. Ça va. Oh, il est récupéré ba fox na ba moko pa ba doit comprendre na église ba moni kaka yo. Mbala moko. Papa. Na bi mutu moko ya bien ko ba na usute. Adrisha motomètre. Motomètre. Adrisha motomètre. Motomètre. Donc il est na yebi voilà Londres. Ala mutu makasi po ya. Ya adrisha motomètre. Ya ya mutu wa David. Bon. Ko isaka mbali nani kasi yetu. Asati kabo ina moto. Nana meka isimba temele wala yozuye. Anjilista wa buyabo ye mutu wa David. Nana ko isaki le ko le libata. Kale adrisha motomètre. Soi-disant, le pasteur Paco. Pépé. Tu veux manger, bébé? Mange. Mange. Aïe! Ça, quand pasteur. Ashoka. Mera! Kotisa nyonso belela nzambe na yo aya kobikisa yo. Benga nzambe ya libéré yo ti Pasteur ça noki melaka mbango. Musai na nzambe sunganga belela ye aya kusungu alelo koyoka liaka po akolia ko eza ya suka omwande ngozo sa prière que ton âme puisse reposer en paix. Nzambe ya kusunga yo. Balila! Chief! Melambang. Paco, osola nzambe. Benga nzambe na neno sola na yo ya kibino mutu. Je suis l'homme de Dieu, moi je vois Dieu, j'ai cause à faire dire. Yebisa nzambe na yo. Abenga nga na 09 98 45 60 46. Asola nga ko balimbiso. Ozo kende na lifelo. Benda sio. Bon. Banda woni wole ça les nini. Aliye bitabi, aliye delona kwanga. Melissa. Pasteur. Yo. Salo. Di. Yo. Osaka na batwa. Nako bar. Yo. Nako boma yo. Chief. Pasteur. Chief. Tumba mbeka. Namoni. Yodo tumba mbeka yo. Tumba mbeka. Ota. Alors biboy. Yo. Nikolona na suka eza lelo. Alors. Oui. Talaka. Ozali kosala hier ya suka. Solola la nzambe na yo. Yebisa ye ke ozongisi molimo na minute oyo. Okingai. Ozokufa. Ozotaye. Bopesa ye 1 minute. Chief, ya bia za ndeko ya Robert Luna. Soda poto. Akufa. Libère. Akufa. Yo. Sala prière à Souka. Sala prière dans 1 minute.
Il est avantageux que je m'en aille, car j'ai achevé ma course. Vaut mieux mourir pour Jésus que de vivre pour Christ. Seigneur, pardonne leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis ton serviteur. Souviens-toi de moi. Amen. Amen. Bon. Monsanto, je ne trahirai pas ma race. Hey. Kangayo. Monsanto. Chief. Tiens! Hôtel Mawa. Bétail 2 balles. À sentir. Po ayeba ke biso toza banani. Otunaki sango ya loriyo mwamba te. Otamboli na mboka na lolenge. Yo! Allez, tuez-le, Monsanto! Sœur, tu es une servante de l'Éternel. Reposez. Oui, bagi 5 000 $. En paix. Kasi obungisa yango. Nzamba aposana. Tiens-le! Franchement, c'est un homme de Dieu. Ne m'en pas ma paix au moins en balançant. Dis! Frère, en Angola, tu as un frère qui s'appelle Kobo Mambouene. Et tu es le cadet de votre famille. Dieu va faire de grandes choses pour ta vie. Répands-toi. Non! Non! Quoi? Non! Non! Ah bon? Obani bosala nga ba black. Boni boso biloko. Paola. Ça c'est ton cadeau. Naebi kayo ko futete. Dégage-toi. Sœur Paola. Tu vas la nuit. Ton vrai nom c'est Bijou. Et tu es la cadette de votre famille. Tu as une sœur en Suisse qui s'appelle Jolie Lukombo. Elle t'avait envoyé 2 000 $ que tu as perdu. Non, Chief. Avec un homme. Sakani nanga trop. Rokanda la shokoria basotori ndeshiki. Reketeria bakori shinda baskoto. Rokonda la shokoria basanta. Reketeria kaporo sontoku. Oh Père, glorifie ton nom. Rokoshinda rabasko. Dis! C'est quoi ça? Kobomeke. Yo, okufa la place na ye? Nandimi. Asa mutu nzambe. Ayebe lote. Tokoboma mutu te pona ostambo ya makilani na nzoto na biso. Aza innocent. Chief, c'est la première photo pour ma mutu. Alors que ça soit un message pour lui. Est-ce qu'il y a une autre bijou? Hein? Chief, franchement, c'est un homme de Dieu. Non. Mambo et le cœur, il s'est jamais depuis de côté la mission. Non. Papa. Nzambe na wabikisi. Ngako na bongo li motema mbala moko. Plus jamais na fesse musala ya koma. Noko na nga gérer mongongo na Paris avec ça mambo mais la yo kate. Mais lelo, Chief. Plus jamais. Plus jamais, Chief. Non, quitter l'Isango, ben on dénoncer moko la moko de tozaka. Non, la bongwani. Ngai na bongwani. Même Galito ne iso qui m'a cambo na tiki. Non, tu conseilles sur saloti na tiki. Fongola. Tu conseilles sur saloti. Dis-moi. Je vais dénoncer. C'est un homme de Dieu. Je vais dénoncer. Mais je là. Asa musai na Nzambe. Fongola. Oh Nzambe yebi. Buzubi lamba na ye.
bopesa ye zwa bilamba na ye bopesa ye comme information moto atindaki biso toboma yo Pasteur Massas en tout cas nalobi oui eza Pasteur Massas Pasteur Massas na Blaise Mabanza LM bango bato bayaki na programme oyo toboma yo me nga na sentir na lisanga nango ozali mwana nzambe Pasteur kende limbisa biso eza faute na biso te ma eza bandeko noki batinda biso osimba yaza l'équilibre te odirige ye mais sango malamu na yo teyaka eza ya solo chaque dimanche na bandera na église na nzambe na yo abikisi yo c'est pas vrai mon Dieu yoka ngai non bakambo pitike bayebisenga ya jour bala nzambe alleluya alleluya tobeteli nkolo maboko beta maboko alleluya papa nkolo na ngai yesu papa kumama nzambe na ngai papa nzambe na biso aza kitoko nzambe na biso aza kitoko nalingi tobeta bakri de joie olandanga bien tobetela moto te nalobi tobetela nzambe oyo babengi ye le roi du roi nzambe oyo akele likolo na se maboko ya vitamine tolakisa ye te tozali bana na nzambe beta maboko alleluya tokomi na ngonga etape na biso ya mibale etape oyo sikoyo tolingi tolia bilei ya molimo oyo mikanda na nzambe elobeli biso moto akobika kaka na kwanga te akobika kaka na lipa te akobika kaka na nguba te akobika kaka owangila mbwengi toni te kasi ya maloba nyonso kouta epai na nzambe tokangi misu tobondeli mpo na parole bondela mpo na parole nzambe na pamboli yo mpo ete sikoyo tolingi tolia bilei na molimo nkolo tosengi matoi na biso kofungwama mitema na biso esimba maso oyo ekobima kati na esika oyo nyonso ya distraction tobwaki yango bisika bikauki na nkombo na yesu nde tolobi baso amen nalingi tozala kaka ya kotelema wana ntango tozali kobenga mowumbu na nzambe tolingi toyoka sikoyo bilei tolia bilei na molimo epai na mowumbu na nzambe molobeli na nzambe oyo nzambe akutanaka na ye akutanaka na nzambe farafara ye alalaka na nzambe alamukaka na nzambe litoi ya nzambe loketo ya nzambe aza litoi na nzambe wana ntango tozali kobenga Pasteur Massas tobeti maboko na milolo moto na nzambe iloko ya nzambe soki telemi non amen
bana na nzambe soki oyebi koza mwana na nzambe place yo ozali milobela naza mwana na nzambe milobela naza mwana na nzambe sikoyo tuna moninga na yo nzambe ayebi yo yebisa ye nzambe ayebi nga beta tolo tuta tolo nzambe ayebi nga ye alleluya bandeko liboso te toleka na matangi ya lelo. Il y a quelque chose qui me touche au cœur. Et ça, les Cambo, Toti, qu'on est Kanamikolo et l'équipe. Il y a un qui a totel ma robe fani na se, totel ma licolo juste pour une minute de silence. Pour na liwa, il y a homme de Dieu, Paco, oh lelo avant na droite il y a papa. Azana gata paradis lelo azana papa. Asala ki misala ki tok. Misala monani misala yelobami pe na bato. Témoignage ezali. Azala ki vraiment oh my God. Kangan ki ma pasteur, kangan ki. Sikoyo nakosenga une minute de silence na ndenge totelemi tokanga miso. Amen. Amen. Merci. Mort vivant. Bobangate, hein? Bobangate. Makaya! Makaya! Mayuma yaka! Yaka ko! Bon, il y a passé le massacre à l'Ubagi Mutangwa Koufi. C'est quoi, il y a un sujet à Bimili Bisso Tunzikila. À Bimili Wap. Moutou Koufa déjà. Il y a l'Ubagi Baboumi Bon. À Bimili Wap. Hein? Wana ye. Ketako, yete, wana molekinchila. Makaya. Ngapena kamoko, nande ye Bimili. Mort vivant. Cadavre vivant. Ya, yangaji. Ya, Makaya. Makaya na Koufi. Bongo le gris wana tengia bibi wana tokomona na bisoso le soki na ndako ya nzambe balobi ke mobe professeur na bango ebimi ke biso modudu salaki ndenge bakobemisa te yo phele likambo nini nabiyengisake yona mpoko na yibe makasi na yo makaya ngai banda na botama jamais na mona moto oyo babomi abima disoso haya ngai talaka kono talaka le msutu iloko te ya wana passer la kisi wapi nakanzi passer la kisi wa Luanda wana nakanzi yepe na meka kime na koka kiyete na meka kai kala na Luanda na kuka kai te wala ya makai oyo nini zakuya Makaya. Pardon. Ay, tika ko na rin. Ah, ça va. Aussi manonga. Maman aussi manonga. Ça est limité.
Ngana bugate. Omoni na bugate na simba yo ngana bugate. Yaya sinzam parce que na kutimino vous êtes toujours en prière au bopanzanité malgré tananga disparition. Mais ce bon moninga lelo boy. Ba hôtel ya malheur na ngai pe ba lwaki liwa na ngai esa batu oyo mibale. Pasta. Omoni eza tango oyo okufi pasteur ngai. Na yesu ko mama makambo parce que ça fait vraiment un temps na passé na moment moko pénible. Nazalaki enlevé. Nakati ambiskat mo basalaki ngai jusqu'à ce que bakomaki même prêt ko boma vie nanga. Kasi nzambe oyo atumba mbeka a confondre bango. Amen. Et je crois que les prières nanga moko te, mais ba prière pe abino. Amen. Na yango na délivrance wana na kimaki mbangu na la police ko zwa bango ko ba makambo nyeso oyo bazala lokola témoin. Mais na esprit na ngai na venger bango te. Mais aussi longtemps que basala ki mabe na mboka, pe bazako continuer ko sala bongo na batu mususu. Ezalaki makambo etalaki mbula matadi. Papa. Yango na bivana na ukimya. Malou. Maza samu te mabe. Maza samu te mabe. Samu te mabe. Pamela mapenza. Maman,